batata bamama mbote na bino nazali na esengo ya kokutana na lelo na émission na biso Ekodi Fliki, émission oyo ekolobelaka babeti nzende to baflitiste ya mokili mobimba. Lelo toyambi mopaya na biso moko tokotika bino moko bo découvrir soki azali nani. Mbote papa. Mbote papa. Bandeko bazali kotala yo na plateau na biso Ekodi Fliki balingi bayeba soki ozali nani. Ngai kombo na ngai papa Sami Mahema Lutonadio. Nazali flûtiste kimbangiste ya groupe ya fondation na ngai ezali na kati ya groupe ya Fliki Delvaux. Na kati ya Fliki Delvaux ngai nde nazali moto ya yambo oyo ayaka kufongola groupe flûtiste na mboka Kinshasa na kati ya Delvaux. Ozali fondateur? Nazali fondateur. Betela biso nanu lisolo ya création ndenge ofonda Fliki Mbinza Delvaux. Merci beaucoup papa na motuna otuni ngai. Ngai d'abord nazali mwana ya papa Pasteur Mahema, pasteur ya yambo oyo batindaka awa na kati ya Jelobinza. Okay. Nde na silisa kelasi na bango na mboka Nkamba na 1970 nde papa Mahema atinda maka na Jelobinza. Ngai mwana na ye Sami Mahema Lutonadio totikalaka na Nkamba pour réseau d'études. Nde na bandaki koya congé na Kinshasa sika papa batinda kaye na Jelobinza. Nde après tout tango kelasi ekoki na zongi na Nkamba. Nde kuna na Nkamba nga na yekolaka flûte. Nazalaka liboso secrétaire ya GTK na Nkamba. Alors natalaki na malamu na koyekola flûte nazala flûtiste. Avantage nini pusaki ngai koyekola flûte parce que GTK avant de voyager, faut tout ça la théâtre. Tout ça le théâtre, nde to voyager, papa Fumambanza. Tandis que ba flûtiste bango à tout moment papa Fumambanza. Soka lingo bima, mbalamuka kendaka na ba flûtiste. Nga pesengele na yeko la flûte na Nkamba. Nde à partir de Nkamba, il tozu congé na ye na mboka Kinshasa. Tango na ye na mboka Kinshasa, esika tata na nga zalaka pasteur. Nde na bandai ko beta flûte na ngai ona uta na ngo à partir de Nkamba. Aho nakomi awa bana mike bazalaki pembeni na ngai ya kotala ngai ndenge nazobeta flûte. Par exemple nakopesa exemple lokola papa Wandomba Daiko, papa Monsi lela komi papa pasteur ye abandaki koya mingi pembeni na ngai ye pe ayekola flûte. Na bana mike bazalaka mwa mingi. Alors na flûte moko nazalaka nango po bana bayekola esalaka pasi. Nde na date ya le 23 avril 1973 papa Mahema pasteur ya Jelobinza alobaki na biso ke non bayekolelaka na ndako te bokende na paroisse kuna nde bokoka koyekola. Nde date wana tokendaka na kati ya paroisse ya Jelobinza. Papa Mahema premier jour ezalaki lokola kaka kosaka na lokola boye kaka nazwaka babambu na tobolaki na salaki quelques flûtes ya ndenge wana en rapport ya flûte onga na zalaka nango nasali babambu ndena bandi koyekusa bango koyekusaka bango malem ki papa moko babengaka papa Matukondolo bapesaka biso rapport ke papa wana pe azaka na ba flûte tokendaka koluka ye papa wana pesaka biso 10 flûte ya ebende tobandaki ko évoluer muke nde sima na yango papa Pasteur Mahema amona yeke lokola musale za kokende ya salila biso commande ya ba flûte na direction nationale pa papa Lunata. Papa fondateur ko yebisa biso ba calibre yango zalaka ya ndenge nini obino bozwaka na direction nationale. Pamba te aussi likoloba ete bozalaki na ba calibre ya bambu pe boya kozwa ndambu ya mabende. Et tango bokendaka na direction nationale bozwaka ba calibre ya ndenge nini? Bo ba calibre miki parce que na tango wana biso nyeso ba flûtiste zalika na calibre moko oyo ba calibre miki eutaka na direction nationale. Nde ba flûte wana miki yango yaka ingomba sombaka nde tobandaki ko beta. Alors na évolution na biso tokomaki na niveau ke sikoyo tozali koyekola pe tobandi ko beta bien parce que na tango wana ezalaki mercredi et vendredi
yango nde ezalaka culte ya pokwa. Alors na culte ya pokwa papa mayema bandai kosenga tomeka kobeta na ndako ya Nzambe, bamama batata bandimi batala evolution ya biso baflutiste. Alors ebeteli na biso ezalaka ya kitoko, lingomba basepelaka babetaka maboko na tina wana nde sikoyo toyaki kokanisa tozoyekola flûte mais toza na batambour te, ndenge tokoki kosala po tozwa batambour. Alors na bandaki kozwa quelques flûtistes tobandaki kokende na Matadi Mayo na paroisse biso ya Mbangiste Matadi, mais parce que Matadi Mayo kuna groupe flûtiste ezalaki déjà nde kuna nde batambournaire babandaki kende koyekola kobeta tambour. Au fur et à mesure évolution bandaki kosalama nde lingomba ayaki kobenga papa moko asalelaka biso batambour wana nde tokomaki kobeta bandaki koevolue ndenge wana mosala bandaki kotambola. Donc na 1973 nde Flicky Delvaux ezalaka créé. Voilà. Tokoki koloba Flicky Delvaux ezali na 47 ans. 47 ans déjà, okay. 47 ans bientôt dans 2023 Flicky 50 ans. Voilà. Pourquoi babengaka Flicky Delvaux Mubange ya ndeke? Merci beaucoup. Mutuna wana ezali mutuna moko ya esengo. Omoni soki nakoki koevolue moke na histoire bongo nakoma na esika ya Mubange ya ndeke. Susi na ngai ezalaka ntango nazoyekisa bana baflite, susi na ngai ezalaki babenga masolo bana papa Semoke Mbangu. Lingomba abénéficier na bana oyo to nazalaka makasi, nazalaka moteyi ya balandi. Bana nyonso babandaki kokula ntango napesi malongi toke bongolo. Bana oyo bakuli ya mibali na bandaki kozwa bango natie bango na Flicky. Ya basi na kuencadre moto na chorale na ye akopona. Alors bolingo oyo tozalaka nango bomoko Flicky Mbinza tobandaki kotambola nango. Okoyeba te nani mukolo, okoyeba te nani leki. Pamba te a part Mbota Mwanga mutazalaka mukolo na biso. Bango nyonso bazalaki baleki epai na ngai nga nazalaka na ntango wana 18 ans ayo nyonso etikali na se. Alors omoni bolingo na biso wana kosimbana na biso wana okoyeba te wapi mukolo wapi leki mpona respect mpe na bolingo tozalaka nango. Nde yango wana lisese wana ezalaki mitango na ye na Flicky Mbinza nazomona te wapi mukolo wapi leki, bango nyonso na kati na bolingo, bango nyonso na kati na boyokani. Ndenge bandeke lere bakotambola okomona bandeke ozoyeba te wapi ndeke mukolo wapi ndeke leki, me baza na mokonzi na bango apesaka commandement mpe batambola. Yango yokeke Mubange ya ndeke eyebanaka te. Otali ngai papa Sami, otali baleki nyonso balandi ozomonaka bango nyonso lokola ndenge moko. Papa dirigeant Sami yo ozali fondateur ya Flicky Delvaux oyo bobengaka yango Flicky Jelo Mbinza na kala. Okoki koyebisa biso Fox ya Flicky Mbinza Delvaux ezali nini? Merci beaucoup papa. Force ya Flicky Mbinza ezali awa. Tango Flicky Mbinza ezali ko évoluer. Alors toyaki koyoka sango. Sango nini toyokaki na ville de Kinshasa ke ba flûtiste na tango wana ba groupe ezalaka. Ba flûtiste bakendaka fete na Nkamba. Tango bakomi na Nkamba papa Fuma Mbanza via ndenge bandaki kobetela na Nkamba kuna groupe ezobeta, kuna groupe ezobeta, kuna groupe ezobeta. Si papa Fuma Mbanza sangisaki bango esika moko. Tango basangani esika moko alobi ndenge bozozonga na Kinshasa bokoma bomoko. Tango boye na Nkamba bobetaka na ordre jamais na désordre. Ndeko zonga bazongaka basanganaka esika moko o babengaka direction nationale. Lere lisolo wana ekomelaka ngai pe na mitala ke nakanisaka tozo beta na ndenge bibetela nzo toza na ordre te nde totosaka tokendaka na direction nationale wana kombe ezalaki na nationale tokendaka na bongolo totosaka tokomi na bongolo journée ya jeudi ya répétition lokola déjà bamikolo mingi bayebaka déjà évolution ya Flicky Mbinza parce que lelo tozwaka batambour tobandaki kobeta très bien na ndako ya Nzambe awa tokobeta mpe na Matadi Mayo tosangani na bana Matadi Mayo tokolonga Matadi Mayo tozokende mpe bamariage na bamboka pembeni pembe évolution ezalaka ya kitoko nde na ntina wana Flicky Mbinza
totosaka mibeko ya papa tokendaka epai ya président na biso papa Mayavova na direction nationale bayambaka biso bien o bayebaka déjà évolution ya Fliki Mbinza ntango bayambi biso malamu tosali répétition esili président alobi bino nyonso lobi na monkoto epai ya papa ntango tokomi le vendredi na monkoto epai ya papa Fuma Longo Fliki tobeti comme d'habitude parce que chaque vendredi biso ba flûtiste ezalaki journée na biso okembisaka papa na monkoto tokomaka na monkoto ntango tobeti ensemble nde papa yaki aye kopesa mapamboli na mapamboli na ye président apesi rapport ensemble na dirigeant Jeff apesi rapport ke papa toyambi bana na yo batosi ndenge osengelaka na ville de Kinshasa bana yo ya Mbinza nde papa abengaka biso toleka liboso na ye tozwi bainstrument mpo asala teste atala réellement bana ngo bayebi kobeta to bayebi kobeta te ntango papa Fuma Longo abengaka bino boleka liboso mpo bosala teste nzembo nini oyembisaka Fliki Mbinza sikoyo biso toke pembeni direction nationale aza na epai boye biso tozwi bainstrument tobandaki kobeta alors nzembo ya liboso ngai nayembisaka nasengaka na papa na nzembo wana ezali nzembo ngolo itulombanga nde nzembo ya liboso yango wana na tosengaka esika motuna otuni nasengaka makasi elonga epai ya yo papa yangenda kontima papa Fuma Longo mpo ete tokoka kolonga na etumba oyo ntango tobeti banzembo mingi tobetaki papa bandaki kolanda mwana moko na ebeteli ntango akomaki epai ya papa Nzapa na papa Mputu bango bazalaki nde bana mike nde papa abandaki kotala ebeteli ya mwana oyo moke eske flûte kaka ya pamba asimbi obi azali kobeta e papa Nzapa dayiko ebeteli na ye papa sepelaki makasi na papa Mputu parce bango balekaki papa Mputu matokondo donc totondele plutôt alors esengo wana etondaki na papa ntango tosilisi na ye kokata bato babeti maboko basepeli papa atuni nalandi bino me bomba nzembo ya leta ozata na nzembo moko te bobetaka mpe ya leta alors nayi kokanisa nzembo ezalaka plus compliqué na tambour na ntango wana ezalaki periode ya Mobutu ezalaki yamba ntango tobeti nzembo wana ndenge ezali 4 temps bamesure nyonso eza complet na nzembo wana nde peme esengo yaka makasi nde na esika wana papa apesaki autorisation ke bana oyo vi baza mike bakokoka te koyaka ntango nyonso na bongolo ntango nyonso te jeudi baye na répétition bosangani boyekoli ndenge bokobetela dimanche et vendredi baye epai na nga na monkoto nde baye kozwa programme alors omoni bolingo wana boyokani wana kosenga na biso na nzembo wana nde esika likambo na biso ebombama soki tozali kolanda malamu tozali comprendre tozali parmi bancien flûtiste na ville province ya Kinshasa betela biso na lisolo ya direction nationale esalemaka ndenge nini papa na motuna omoni direction nationale esalamaka ndenge biso ntango to forme groupe awa na Jelo Binza groupe eza koevolue ndenge mpe totosaka ndenge papa asengelaki tokendaki komitika na place bakulutu na biso bazali la direction nationale alors omoni direction nationale esalama te ke biso liboso bongo esalami te biso tokutaka déjà la direction nationale ezali esalamaka alors masolo nde toyokaka oyo etindaka biso tokende komitika na direction nationale masolo yango ezalaka nini ezalaka fete te lobi liboso fete ezalaka na nkamba comme bafete tokendaka bale 6 avril bale 12 octobre bagroupe ebandaka kokende nkamba ntango nyonso alors ntango bazalaki na nkamba defile ka ndenge esalaka baconseil ndenge esalamaka kuna groupe ezobeta kuna groupe ezobeta alors vraiment ekomaki nkamba ekomi ding kuna mbundo nde omoni nde esika wana papa Fuma Mbanza asangisaka bango akangisaka bango bakoma moto moko nde naissance nde esalamaka partir ya nkamba papa asangisi bango nyonso lelo basangisi baye na Kinshasa bavandi autour d'une même table
nde babandaki ko évoluer ekomaki Faki eza moko na ville de Kinshasa, Fliki pe eza moko na ville de Kinshasa. Monde esika wana nakoloba teke quelques groupes pe etosaka na oyo etosaki te wana bango moko bameyebi, mais banda wana direction ekomaki moko oyo biso banso tokobandaki ko répondre toujours présent na demande ya papa. Dirigeant ebisa biso groupe nini oyo direction nationale à l'époque eyaka kopesa yango reconnaissance officielle tant que groupe Fliki, pe dirigeant nini oyo azwaka nomination officielle oyo azwaka mokanda tokoki koloba officiellement na direction nationale tant que dirigeant technique na groupe moko quelconque na ville de Kinshasa. Merci beaucoup papa na motuna otuni ngai omoni tango wana Fliki ebandaki ko évoluer Fliki national ezala mariage biso nyonso à partir mon koto tozuba jeton tokei esika mariage ezala tokende kosambela na Kasavubu tokosambela wapi groupe wana banabenga ngo national yango to bandaki kotambola l'air nyonso. Alors nini eyaki koleka ba papa pasteur balandaka évolution que na Jelo Binza groupe de Jésus kone betaka pe ezaka pe na autorisation ya papa etosaka pe mibeko ya direction nationale. Alors bango pe basengaka na direction nationale na évolution lingomba ndenge ezokende biso pe fale groupe ezala na telle paroisse et telle paroisse nde ba groupe wana tango yeko botama direction nationale emonaka papa na basolo na bango nde bamemonaki soki tozaka biso moko en quoi kombo ya direction nationale to kombo ya direction générale ezala nde basalaka programme que faut recenser ba groupe nyonso oyo ezali ko évoluer na ville de Kinshasa. Le premier groupe papa secrétaire général papa Lukau bayaka na papa Jeff le dirigeant chef bayaka na Jelo Binza groupe a liboso yango yoka babengaka biso mwana liboso ya direction nationale comme direction générale mwana liboso de Fliki Mbinza bayaka il y avait un certain mardi papa secrétaire Monsi akopesa date bayaka na Mbinza l'air baye nde baye ko installer officiellement wana ezalaka zone dirigeant de zone. Alors biso de l'effort to banda ko dépendre na compte ya Lingomba Kitambo. Donc le premier dirigeant au document officiel direction nationale oyo ayaka ko installer ezali ngai papa Sami Mahema et puis papa Wandomba comme secrétaire et puis papa Mwanga comme comptable et basenga kato évoluer sima na ngai ezalaki papa dirigeant Bakia et puis tekolanda papa dirigeant Malengani ainsi de suite l'évolution salamila kandengwa. Dirigeant makambu nini o Fliki Delvo esala o esepelisa ka papa Diangenda à l'époque tokoki koloba. Merci beaucoup. Makambo to sala eza mwa mingi. Le seul exemple na koki ko pesa fête ya le 12 octobre. Lero papa nana bande ko pesa biso teke telle date le 17 mars ba flûtiste bakanda nkamba. Chaque groupe banda ko se organiser na tango ba fête ya Lingomba. Nde Fliki Mbinza to bonga maka poto kende nkamba le 12 octobre. Tango to luaka camion to lua to komina côté ya Gombelutete camion ekufaka. De to lala kawana tongo nango to bandaka makolo ziki ezobeta ti to komaka na kamba. Keleke bana mike papa tindela biso bene bandia ko bango na nzela biso ba mikolo to zobeta ti na kamba. To bandaka kuma des tsintsani za koleka. 12 octobre c'est leki to komi 14 octobre. Nde to bandai ko beta to vandaka kuna fete sili de papa Diangenda papa Fumambanza baluka ka solution po zongi ya biso na poka Kinshasa. Alors tango papa pesi biso mutuka wana ko biso to lekaka mingi nde to banda ko yela ndambu to komi na mboka Kinshasa nini lekaka to sangenaka groupe nyonso to sangani to yeko loba to kende ko remercier papa Fumalong to bonga maka to sombaka ciment to tiaka na kati ya malumalu ya papa dirigeant Milanda nde to kenda kiti na erwana misala na amphithéâtre za kotoka na centre d'accueil to komaki
to kitisi sima papa bengi ba maçon abeloko nini toza koluka sima oyo nini sima bato bakama ka miracle papa azoluka sima sikoyo eza mwa pasi biso tobima na sima alors tant to kitisi sima papa sepelaka makasi papa tuni biso motuna bana nanga namoni sima bongo ba maçon bakosala lobi eloko nini ya kolia bakolia totie sani tosala animation tobongama te biso tokanisaka toke kotekaka sima mais oyo nzambe apesaka biso tosala animation wana tokitisa nde totia bana na ngai merci mingi nazwi eloko nakolesela bato bakosala misala lobi alors nini nasengaka epai ya papa ntango tofukamaka nazongi na motuna oyo otunaki ngai place sekele na biso libombami na biso elaki ntango nafukamaka nasengaka na papa bo papa oyo tokitisi ezali sima kondima na biso tonga yango na beton armé ata mopepe ekoya moye ekoka koningisa Fliki Mbinza eza te tozala sude tozala bana na yo papa obénéficie na bagene oyo bazala basali na yo na kati na elanga na yo nde papa sepelaka makasi na likambo wana eloko epesa ye ngai labo esengo makasi surtout na koya na ngai na ye baye koyebisa ngai na kati ya Fliki Mbinza na mosala oyo tosalaka butu moi na kati ya Fliki Mbinza kokuta bapaster bazali na kati ya Fliki Mbinza kokuta balongi bazali na kati ya Fliki Mbinza kokuta baselo bazali donc baposte nyonso ecclésiastique na kati ya Fliki Mbinza ezali nde esengo oyo tozalaka nango surtout ke ngai le premier encadreur ya bana esengo na ngai ezalaki ke bana oyo ngai nazolakisa ezaka mpona kobeta fliti te mais bazala basali ya papa Simoki Mbangu kiangani po ete bapesa ye maboko topesa ye maboko mosala na ye ekende liboso Fliki Mbinza tant que groupe ebimisa combien de flûtistes oyo bazwa ba fonction to bazwa ba grade na lingomba to na kati ya groupe Fliki na niveau général to na niveau national omoni Fliki Mbinza to telekele kole yazalaka modèle toyamba bato mwa mingi na Fliki Mbinza na kati na bato toyamba parce que tozalaki social même outi nkamba même outi wapi na tango yo ye kuna ozalaki dirigeant tozwi yale kota na musala dirigeant même outi wapi prenez exemple papa président général papa Masamba ye azalaka dirigeant na nkamba tango ayepa na biso tolobeli papa le kota na musala lelo yo tokende tozonga ye moto aza kotambwisa biso tango Fliki Mbinza ezoko fete tanto fetaka 30e anniversaire parce que ezalaki 30e anniversaire nde omoni papa président général papa Masamba ye nde moto totiaka na kati na commission parce que biso tosalaka chaque fête topreparaka commission oyo kodirige fête wana papa Masamba atambwisaka mpe esengo bapapa général papa Lokau bayaka mpe bamonaki ke wi ya solo Mbinza ezokokende liboso mpe Mbinza ezokotambola nde lelo yo motuna yo tuni papa président général papa Masamba papa Bakia Mikolo Meleki ye moto azalaki président national nde musala ya papa Simoki Mbangu kiangani na kati ya Jelo Binza bakonzi baza mwa mingi o bazali kotamba loko nde na yebisi bino flûte oyo ebotaka Fliki Mbinza na utaka nango na nkamba tango ngai pasi nazalaki tango nazoyokola flûte dirigeant na ngai yekusanga flûte papa mwana tata e papa Fumanlongo papa Simoki Mbangu kianga parce que azalaki dirigeant na biso na kati ya Fliki Mbinza bango nde bankadranga bayekusanga flûte matondo mingi papa dirigeant Sami yo ozali bongo fondateur ya Fliki Mbinza Delvaux ezalaki esengo mpona biso koyamba na plateau na biso mokolo mwa lelo ya Eko di Fliki émission na biso ekomi na suka totondi o botondi ndenge ondimaki koya kosola na biso lelo po obetela biso histoire ya création ya groupe monene oyo etambola toyebana na mokili mobimba Fliki Mbinza Delvaux ya solo bandeko balandi ya émission na biso Eko di Fliki ya mokolo mwa lelo bino moko bouti koyoka mopaya moneno toyambeli bino ndenge ya manyoli penza mayeto historique ya création ya Fliki Delvaux émission na biso Eko di Fliki ekoki kosila boete tobongiseli bino message moko toyambi mopaya moko to tokotika moto moko azali na makambo ya koloba
pona groupe moko songolo biso tokoloba te tolanda nanu toyeba moto yango soki azali nani mpe akoloba nini. Merci papa journaliste pour la parole pe mbote na yo. Ngai kombo na ngai papa Guéhi Monganga ya famille Ngafebe. Nazali flûtiste kati ya groupe Fliki Delvo. Et na mokumbo ba pesi biso nazali deuxième vice-président. Il y a commission d'organisation, il y a festivité, il y a le 17 mars 2021. Si nous avons ils vraiment beaucoup plus pour la sensibilisation. Nous avons fait Delvo et le Koyo, nous avons toujours mais qui n'a yango tengama, nous avons conduit basili ko pesa biso mukumba wana pour na sensibiliser les flûtistes afin que tout que ne mobimba na fête le 17 mars. Et surtout que les ali fête moko oyo et sangaina année ya 50 ya centenaire ya lingomba. Talaka 2021 banda lingombe banda tina 2021 to ça 100 ans et papa pesa biso mukumba to koyamba mokili mobimba charge wana eza na maboko ya ba flûtiste bomonika confiance papa simba comme on pesa biso biso ba flûtiste o kala ba benga biso ba voyou et là ba sentir ba idéologie maramba bien na confiance papa simba pesa biso ya ngwa tozali ko kende na ngoti na suka nous allons ko senga na ba flûtiste ya mbinza nyonso boyebi bien que commission d'organisation, il y a le 17 mars, et dans la Delvo. Vous voyez bien que le président Massamba a dit moi na Delvo. Et stratégie, na fliki général, et ça que biso to pesaye maboko, tozo ngasimate. Donc biso ne donner mutu, autre ça la président azala makasi. Ya on to benga na ba fliki nyonso ya Delvo. To mo na ba répétition. Pour la stratégie, ça dit ko kangama afin que to lité, ma moi ça la qui année passée. Et ça m'a banné ou bien banné les gars qui a nous a moko ya réussite et surtout que bobo sanate biso za bana Delvo talaka Delvo quartier présidentiel biso bana so te bito ça elo mo beto sala ngo sifika to ba to sala wana amona ba vie ben côté bazali bango so ba ko sala ba vie na biso ba salaka net papa Simon Kimbangu kianga les chefs spirituels donc azalaka pe flix na biso ya Delvo en même temps diriger un fliki mbinza donc azoze la biso pe na to accès sonité. Non, il y a un truc qui n'a pas fait, c'est que Mbinza boya pour faire face à 2021. Donc c'est à quoi tu es capable. Il y a un président Zolanda, donc papa Alexis Mavidi là, il y a même un programme nous sommes allés au salé là et c'est qu'azali il y a yebi et il y a plein de dit que na minto to ko beta bumbu na batinza to organiser ba dimanche to ko ya to sene ba on peut faire affaire to gagner paix. Donc ba sortir azali ba dimanche toko bima, toko ipen, toko bumbu, toko banjili, toko plutôt là c'est de quoi on est capable sur le plan ya tinsani et sur le plan ya musique, tout ça déjà bien préparé, tout là ça de quoi on est capable. Pour la robot sanate, tout ça en camp le 17 mars. Tout ça stratégie déjà pour ni tout cas et bébaté, to solliciter déjà ba société ou bien ba compagnie ou ba kumbara déjà ba transport, tout ça ba moi contact, auto ça là qui mutu ke baby musu yezu biso to ko na kamba. Je peux te dire avion to salango parce que ba contact déjà nyonso ezali. Je crois que tozaki nango na pousser pour na repesa na le 17 mars yango na. Ne yango to sengi na fête nyonso ya Delvo, tozanga te na ba répétition, to répondre massivement na ba sortir tozali ko bongisa, peut te musalango ekende liboso. Talaka eza musala tata Simon Kimbangu kianga ni molimo mosantu, donc bana na bazwa jamais échec et surtout que toza bana ya Delvo. Ezalaki esengo ya kokutana biso na bino lisusu lelo na émission na biso ekodi fliki ya mokolo mwa lelo ya solo batata na bamama bouti kolanda ndenge émission na biso uti koleka pe maemanso malobami kaka ndenge na kolobaka tango nyonso na émission na biso ekodi fliki o ezali parlement international ya babeti nzenze ya mokili mobimba biso na ekodi fliki tokolobaka boye awa ozowela kokima mbangu luka pe oyokana na libaku émission na biso ekomi na suka tika totonda nzambe ya mpungu tulendo na nguya pe makasi apesi biso poto réaliser émission ya mokolo mwa lelo pe na sima ya caméra ezalaki bongo na makasi ya papa Rosi Mabanza pe na réalisation papa Fabio Batokwemi biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki nzambe tata akoba mokili na ete matondo mingi.